continuer à causer un journal, on a vu notre journal tout plan sur notre chef d'État Félix Antoine Tshisekedi le moyen pour continuer ce jour na kuna police na chef alors là-bas on peut pas imokola mercredi 11 juin il a inauguré qui bloque en ndenge héritier ma opinion à petit de détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pema quitté mokolo ya mercredi 11 juin 2025 na séjour na ye na ville ya Kolwezi chef lié ya province ya Lualaba a procédé qui mercredi 11 juin 2025 na ba inauguration ya ba édifice ya ndenge na ndenge awa na nouvelle aérogare ya aéroport ya Kolwezi événement oyo esalemaki na butu penza ezalaki na présence ba personnalité ya ndenge na ndenge lokola distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi bosimbake terminal passager oyo etongami suivant ba normes et organisation internationale ya aviation civile OACI na mokuse pe lisusu ezali équipé na ndenge ya kosakana te ya passerelle satellitaire pona embarquement pe débarquement ya ba passager. Le chef de l'État asukaki lisusu wana te akendaki pe koinaugurer échangeur ya Kolwezi oyo ezali kofongolama en même temps pour la circulation. Selon gouverneur Fifi Masuka Saini, alobi échangeur oyo eko-participer na amélioration ya sécurité routière pe na beauté ya ville ya Kolwezi oyo ezali en pleine métamorphose. Boye sukaki kaka wana te bosimbake chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré pe hôpital général de référence ya Kolwezi oyo etongami ekomi bongo modernisé na ndenge ya kosakana te wana ezali kolakisa bongo misala oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki pona journée ya mercredi 11 juin 2025 na ville ya Kolwezi epai wapi azali ko participer na 12e conférence ya ba gouverneur ya République démocratique du Congo. Ce plénière est organisé le mercredi 11 juin dans le Sénat pour wapi. Honorable sénateur a adopté deux projets de loi na mokambemi ya président Jean-Michel Samalukonde héritier ma premier Christian Kangebeni Penadine Asuna. Dans séance plénière, Oyo et Salimaki na salle de conférence internationale ya Palais du Peuple Bokolo ya mercredi 11 juin 2025, Nabo Kambemia honorable président Jean-Michel Samalukonde, Sénat examina qui peut adopter deux projets de loi. Projet à loi oyo ezali kolobela régime spécial ya sécurité sociale ya agent public ya l'État pe proposition ya loi oyo ezali kolobela création organisation pe fonctionnement ya ordre des techniciens ya développement rural OTDR na mokuse ya honorable Ngoïka Sanji économie ya premier projet ya loi oyo ezala qui présenté liboso ba honorable député et pas ya vice premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou oyo a défendu qui réforme oyo centré na justice sociale pe performance. Boy projet ya loi oyo ezali ko modifier statut ya ba agent ya carrière ya ba service public ya l'État. Ministre Liaou atiaki accent mingi na réforme oyo ezali ko viser ko instaurer fonction publique ezala équitable et performante ezala adapté na ba défis contemporains. A souligné qu'il nécessité ya ko remplacer actuelle notation mingi vraiment véritable évaluation régulière ya ba compétence pe ya ba performance na phase ya gestion moko ezali accès na ba résultat pour na oyo itali réforme ya chaque agent et singeli à se soumettre na évaluation moko triennale et ba na ko déboucher na ba décision na matière ya formation continue désormais ekozala obligatoire pe a rejeter ki ba critique oyo ezali kotalisa mission identification na ko se limitaka na ba grande ville à rassurer identification ya ba agent même na ba zone oyo ezali reculé alobi ba agent ba kokende partout na ba territoire pe oyo ezali enclavé lokola bambesa tope buta ndenge arasiraki a précisé que ba équipe itinérante bango ba kozala déployer pour na 10 jours na ba terrain liboso ya chambre ya basage a reconnaître ba difficulté oyo ya accès pe lisusu insista ki mingi na détermination ya ba équipe oyo mingi bazali kokende na makolo pe ba bannière diplomatique ezali kotalisama a avancé ba chiffre ya 690 000 agents mobimba oyo bazali enregistré te kasi bango bazalaki identifié depuis arrivé na ye ya chiffre ya 60 000 agents mécanisés. Vice-premier ministre pe ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a bengi na parlement pe autorité budgétaire ba soutenir ba effort oyo na budget na ngambo na ye a présenté ki commission mixte PAJ DH ya environnement rapport concernant
concernant proposition ya loi oyo ezali kolobe la création, organisation pe fonctionnement ya ordre des techniciens ya développement rural OTDR na Mokuse ya honorable Ngoïka Sanji yango ezalaki adopté na unanimité pe etindami pour un examen approfondi ya 24 heures na commission développement durable pe ya commission PAJ. Kaka na séance plénière honorable Willy Boussa qui motion d'information par rapport à conflit foncier entre deux groupements na territoire ya Boudjala na province ya Souk-Ubangi. Christian Kengebeni, pas de détail. Na plénière ya mercredi 11 juin 2025 na chambre haute ya parlement Sénat oyo ekambamaki epai ya président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge epai wapi ba honorable sénateur ba adoptaki deux projets de loi kasi tomonaki pe kaka na même plénière wana motion d'information epesamaki epai ya honorable sénateur Willy Boussa Mosobu oyo azali eli ya province ya Sud Ubangi apesaki motion d'information pour na kotalisa situation oyo ezali koleka na territoire ya Boudjala epai wapi ba groupement mibale mingi penza Mosange elongo na Sao Likaumai bazali kowela conflit foncier moko kuna ezali koningana ndenge ya kosakana te nzokande ekokisi lelo 2 ans kasi mokolo le 6 pe le 7 juin ba compatriotes ya ba kanyo somi bale ba bomana ki pe situation oyo esalaki pasi na ndenge ya kosakana te totangi groupement Mosange pe Sao Likaumai kuna na secteur ya Ndolo Liboko na territoire ya Boudjala na province ya Sud Ubangi ndenge honorable sénateur Willy Boussa atalisi nde na motion d'information oyo a saisir officiellement chambre haute ya parlement Sénat pour na kotalisa bango urgence oyo esengeli eyeba na kosalema pour na makambo ezali koleka kuna boye bitumba ezali koleka entre ba groupement oyo mibale na tina wana population azali kovanda lisusu na kimia te mobulu ezali vraiment kuna kasi na ndenge mobeko ya chambre haute ya parlement ezali kotalisa na article na yango 95 ya règlement d'ordre intérieur nde honorable sénateur Willy Boussa azwaki maloba pona kotalisa ke tuerie oyo ezali kosalema kuna ezali likambo ya kowela mabele na tina wana population azali ko vivre na détresse na ndenge ya kosakana te ba komi ko vivre vraiment na kobanga ba groupement oyo nyonso mibale totangi Mosange boye population ya kuna ba komi lisusu na makoki te pona koleka na groupement Likaumai pe ko rejoindre territoire ya Boudjala na ngambo mosusu bandeko ya territoire Likaumai bazali pe lisusu na makoki te po na koleka na fleuve Congo na nzela ya mboka babengi Mosange po na ko rejoindre ville ya Mbandaka tope ville ya Kinshasa ekomi likambo moko ya pasi nde na tina wana honorable Willy Boussa a profité po na kosenga na gouvernement central bayeba na kozaba disposition ya malonga pe asengi na Sénat bayeba na ko diligenter mission moko na lombango po na komema pe assistance humanitaire epai ya population. Et puis, nyonso eyeba na kosalema po ete ba mesure eyeba na kozwama po ordre eyeba na kozonga vraiment kuna pamba te soki batiki kaka boye conflit foncier oyo ekoki koboma batu ebele na tina wana motion ya information ya honorable sénateur Willy Boussa Mosobu et bénéficiaire qui est comme favorable et pas ya président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo asengaki na honorable Willy Boussa ayeba na ko approcher bureau ya Sénat pour na ko pesa avec l'éclaircissement mususu afin que chambre haute ya parlement Sénat ayeba na ko diligenter mission moko na lombango pour na ko tala eloko nini ezali koleka réellement kuna na territoire ya Boudjala pour na ba groupement mibale oyo Mosange Sao pe Likaumai na secteur ya Ndolo Liboko na territoire ya Boudjala via le groupement Mosange pour rejoindre d'autres groupements sinon les fleuves pour passer par Mandaka ou Kinshasa. Boye motion information oyo ezali eloko moko ya malamu ezali kotalisa vraiment que eli ya province ya Sud Ubangi mwana mboka Willy Boussa Mosobu azali tango nyonso attentif pe kotala eloko nini ezali koleka na province na ya Sud Ubangi bana ya Sud Ubangi boza na kimia pambate molobeli na bino Willy Boussa Mosobu esi ya Bwakimbela esi ya Tomboli Mongongo awa na chambre haute ya parlement bazali déjà saisi boza na kimia molobeli na bino azali kolala te Qui
Ligue des jeunes ya Icoville ya Kinshasa bango va organiser conférence scientifique le 14 juin. Voilà les détails et le rôle de Fabrice Lundombi. Kinshasa Ligue de jeunes ya parti politique Union Congolaise Ikona Mokuse Oyo Ekambamaka Epa ya président Steve Piangu en collaboration na secrétariat exécutif ya ville ya Kinshasa bazako organiser mo bangé na conférence scientifique mokolo ya samedi 14 juin 2025 awa na Kinshasa tunanga nini ye conférence oyo ekosalema na ngonga ya 10h na grande salle ya INPS oyo ezwami na boulevard triomphal en face ya musée national bokanisi esili nono mama na likambo ya conférence oyo ezali diversification de l'économie congolaise défis et opportunités pour un Congo émergent horizon 30 conférence oyo scientifique et kosangisa ba éminent économiste politique pe bato ya ndenge na ndenge pona kosangisa makanisi na oyo etali bongo économie bokanga date oyo malamu samedi 14 juin 2025 na ngonga ya 10h yoka bien Ligue de jeunes ville province ya Kinshasa ya Iko ebengisi ba cadre ba militant pe ba cellulaire nyonso na mobange na conférence oyo ngai na kozala yo pe kozanga te o. Commissaire supérieur adjoint Jean-Pierre Chomba Moulenda ya Jemi na développement ye akitaki na terrain pour na ko réguler circulation hérité mapinemi Igor Tsingi bazaki na compte ya Foningala. Commissaire supérieur adjoint Chomba Moulenda Jean-Pierre ye azali kovanda lisusu na birote chaque jour azana terrain pour na réguler circulation na domaine oyo epesameliye pe kosala assainissement lokola commandant ya deuxième escadron anti-émeute kuna na de bonhomme boye mercredi 11 juin 2025 boye commandant Chomba Moulenda Jean-Pierre akitaki lisusu na terrain na quartier de bonhomme na ngambu ya commune ya Matete pe na ngambu ya commune ya Limete pona kosala assainissement alongolaki bateki nyonso bazali koteka na voie publique sans ko respecter ordre awa pe arégulaki circulation na ndenge ya kosakana te mituka nyonso e respectaki ba arrêt pe ba parking na bango na quartier de bonhomme pe na commune ya Limete awa population asepelaki makasi komona major Jean-Pierre Chomba Moulenda yemoko azali koveiller au grain. Vraiment, cette félicitation. Tous les cas, pas libérés après ça. Oui, tango ba reporter ya Info Lingala, journal ya peuple, ba surprenaki major Chomba Moulenda Jean-Pierre na terrain, boyo kandenge a pesaki d'explication. Soit parce que Ndenge Siko est à la Kiawa, il fallait quand même qu'on mette de l'ordre. Sur le souci à commissaire provincial, il a insisté à ce que d'autres déplacés ma parking, Ali Koyoka embouteillage pour permettre à paisible citoyen congolais de la Moussala à temps sans que pas à l'empêcher de l'embouteillage. Commandant ya police ya circulation routière kuna na de bonhomme azali ko sepela makasi na ba descente ya major Jean-Pierre Chomba Moulenda na terrain. Na remercie commissaire supérieur adjoint Chomba na Moussala zo sala sungula mi nesigoi. Donc on a commis moi refoulé circulation comme fluide parce que y a pas quitté la terrain là chaque matin on a quand Ndenge Sali espace par rapport à Ndenge Sali liboso vraiment collaboration ça ya kitoko makasi Mosale ya major Jean-Pierre Chomba Moulenda na terrain ezali ko impressionner batu na ndenge ya kosakana te pamba te depuis azali kosala ba descente na ye etie kimia pe ordre na ndenge ya kosakana te boyende ezalaka tosengi na bourgmestre ya commune ya Matete pe bourgmestre ya commune ya Limete esengeli batia ba moyen pona ko soutenir commissaire supérieur adjoint Chomba Moulenda Jean-Pierre na ba initiative nyonso oyo azali kosala po ordre ezonga makasi na voie publique boyendenge ezali dégager pe ba parking nyonso ezali respecter ezali eloko moko ya malamu. Depuis la batio pour la cosa la route elenge sabo la population abandi na quartier Pimi kuna na bumbu baza kolela makasi na nkambo etali mai nijo mabasi Alain Luzayadi.
Na quartier Fimina Avenue Mathieu, na commune ya Bumbu, population ya quartier oyo basalelaka kaka mai ya forage, mais mai yango pe bamelaka yango te, kasi esungaka bango kaka na misala ya kosukola bilamba, nzoto pe konika basani. Kobanda basala route ya elengesa ti lelo batu ya régie des eaux bazongisa batio te. Yango population asengi na bajan ya régie des eaux bazwa responsabilité na bango pe bazongisela bango batio. Zaki na difficulté ya mai ya régie des eaux yango permettait biso to sunga ba mama na kotiela bango forage pour que edaka bango na mwa misala mais pona komela batio ezalaka ao tango baosala nzela batio nyonso babiza yango donc babebisa mai ya pompe ezala asute bamama bakoma koluka mai ya pompe mosika kuna kota ngunza donc bakoma kobima ba 4 heures na bariske nyonso ya bana bakuluna banini yango na kosenga bazongisela biso lisusu mai ya régie des eaux pour que bamama basungama po forage eyidaka bango kaka na misala na kolambela mwa muke donc o balingaka mai ya kolambela ya forage te fo bakendaka koluka mai na ngunza donc bazaka koma na difficulté makasi koto difficulté na biso eza mai ya pompe ya komela ni Mathieu toza na difficulté ya mai papa atiela biso forage awa mais soki courant eza te mai mwa ebima eza te tozosenga boye atila biso batio oya kala nyonso epanzana bandale basalaka prince epanzanaka tokoma na difficulté futo kita lisusu na se kuna soki mpe oza na transport te mwa yozwa mai eza te mais oyo tosalelaka nde mosala mpona komela futo kita mpenza ti kuna na se yango tosengi azotiela biso mai soki otieli biso mai ekozala esengo mingi na yango tosengi na ba agent ya régie des eaux batala situation oyo population ya Avenue Mathieu na commune ya Bumbu bazali ko vivre pamba te population azali ko nyukwa makasi. La police ya quartier Libulu kuna na commune ya Selemba ubataki maboko na faux agent ya transport mokubola na reportage oyo elongo na Alain Luzadi depuis Joma basi bakangi faux agent ya transport na kuluna na commune ya Selembao na arrêt Libulu ya Kinsala po mikolo eleki babuka ki société oyo bozali komona bazwaki biloko ya ndenge na ndenge mais likambo ya kokamwa ezali que azongi lisusu lokola agent ya transport lelo bate maboko na kuluna oyo bakangi na moto yepe abomisa déjà policier ya société oyo na yango boyoka komanda ndenge alobi na micro ya Info Lingala. Première fois na vie banda na botama un agent de l'État a menacé baningane ba agent de l'État bato ozomona bata transport oyo baya ko bukawa baya na basodo du torrent na capitaine moko soi-disant Toto Salumu sans document na baja transport oyo baye ba piller ba moto ba piller ba ordinateur ba biloko nyonso oyo ya biso awa ba memi ba batterie ba mituko nyonso ezaki na ba dossier awa agent transport hein toza na banquette lelo ba beti mama jeune ba JR masase betami lokola bango ba mesana ko beta ba soda ba take ba JR masase betami nde tolandi bango ba récupérer soda na biso ba panzi elongi nde tozui soi-disant agent transport moko son excellence ministre à transport Jean-Pierre Bemba Kombo Mokonzi biso tozo comprendre te est-ce que agent ya transport ko dans ba loxe soko tali awa na kitala ba agent transport ata moko taza na coiffure normale boy baza na ba loxe ba suki ya kosaka ya mabe makasi tala carte scanner ya agent transport hein donc bango basa wana babengaka biso na era makambu to appuyer bango to appuyaka bango parce que toyebi ke baza bandeko na biso ya ministère à transport biso toza na ministère intérieur tosengi na la police congolaise bazala éveillé na batu nyonso oyo bayaka lokola ba agent na ba société na bango pamba te miyibi pe bakoma na bango ba agent bandeko ya environnement batie maboko na ndeko moko amesana kobwaka bafulu na EP1 na matongo kuna na commune ya Kasavubu Ruto Kindu
Alain Louzaï de bas détail. Kangi mutu oyo atiaka salite na école epe amatonge na route Kasavubu. Abwaka na salite kasi lelo aziazili na mutambu ya population. Babobolie lokutu na ndenge ya kosakana te pe la police atie maboko. Ngai nazali chargé environnement ya Kalamu na cabinet ya bourgmestre. Tozana mwa masolo etali Kisasa eza wenzete pe kolite contre salite nyonso ezozalaka na balabala. Touti kosala musala kuna na kozonga na biso tokutani na incivike oyo azobwaka bosoto na ye awuti nango ngambo aye koboka ngo awa nde tointerpele ye toyebisi ye alokota biloko na ye akende kozongisa ngo na place ya toi toleko koma bien sûr parce que Kisasa moto na motu na ye eloko etali bopeto ayebaka ngo lisusu te me malembe tozokundana kosensibilize bango jusqu'à ce que congolais nyonso akozonga na ndenge Kisasa ezalaka bopeto bakonzi balongoli masalongoli awa tolali te na ministre environnement tosali musala butu tobuki tolongoli basalite mais batu oyo bazoyaka na salite bazoya bwakaka awa bazoya bwakaka euta na bazambela kuni eyeka ebwakami awa toujours donc toyebi te tosuka na mboko po eza environnement awa bato bazaa bandako ya bato eza awa kosela solo ekoma onde mutu akufa awa me toyebaka te ata ekole mpe eza awa bana classe batanga awa donc moyen eza te. Na yango tosengi na population atika kosala ba acte ya boye po ezali malamu mingi te kobwaka salite esika bana bazali kotanga ekoki komemela bana ba maladie ya ndenge na ndenge. Yo Complexe scolaire Mopemba école ya fondation de Hambourg yango va fêter qui 10e anniversaire na bango reportage. Ndenge kaka ezalaki prévu, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et fêtaki 10e anniversaire na yango samedi 24 mai. Ezalaki devant ba invité ya ndenge na ndenge ba yaki pona ko honorer complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo. École oyo ezali ko sala fierté ya ensemble ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo Mobimba. Bo simba kenyonso ebanda qui na culte d'action de grâce et pas wapi basali na nzambe liboso ba élève ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba invité ba kumisa ki nzambe na makambo minene oyo ye asali na ndenge abateli complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango ezalaki moko lelo ekomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de item Mama Pemba yango pe ebotami nyonso kaka pona encadrement ya bilenge bo simba ke e pas wapi ya mibale ezalaki bongo parti culturel yemoko honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi ba élève balakisaki niveau ya formation oyo ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba boye yemoko initiateur honorable Nerombungu azwaki pe maloba na discours na ye a remerciaki nzambe oyo atiaka liboso na makambo na nyonso elongo na bato nyonso na ndenge ba contribuer d'une manière ou d'une autre pour l'exploit ma kasi pe ya kitoko et salema na complexe scolaire Mama Pemba pendant 10 ans hommage ya makasi et pesamaki et pa ya mama moboti na ye Mama Pemba oyo kombo na ye et pesama na école po na kokanisa kaye tango nyonso na ndenge abota honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo azangaki pete ko présenter ba invité nyonso ba invité de marque oyo ba répondaki présent na milulu oyo abosanaki te ba membre ya famille na ye ba personnel nyonso ya Mama Pemba pe bato ya ndenge na ndenge boye sur place ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ba yaki pe na ba cadeau ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona po na koloba merci honorable Nerombungu na ndenge otonga eloko monene boye ezali po na encadrement ya bilenge olieba kendaka bisika na bisika kasi bazali ko uta bisika nyonso na ville ya Kinshasa bazali ko
baya kotanga awa bisika oyo ezali vraiment bisika moko ya qualité. Honorable Néron Mbungu azalaki marqué na geste oyo ba personnel ya école na ye basalaki po na ye. Bongo na sima ezalaki bongo visite guidée epai wapi ba invité nyonso ya honorable Néron Mbungu bayaki na milulu bakendaki ko visiter ba bâtiment kitoko ba atelier ba laboratoire pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kosala ke formation kitoko epesama na complexe scolaire Mama Pemba. Yango honorable Néron Mbungu azali kotalisa ke lobi président Kasavubu akobima awa président Mobutu Musée Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila pe président Fatou Beton ya lobi bakouta na complexe scolaire Mama Pemba. Bongo na sima ya visite guidée ba invité nyonso bazalaki wana bazalaki vraiment impressionné na investissement oyo honorable Néron Mbungu asali na commune ya Kisenso district ya Moamba na ville ya Kinshasa. Na sepeli mingi andenge mokonzi son excellence Néron Mbungu akanisi azoyaki makanisi mpona etia kombo ya klasi oyo na kombo na ngai nazali na esengo makasi nazali na esengo mingi po klasi oyo bana bayaka koyekola kombo na ngai esangamani na place wana na place bana bazali koya mpona koprepare avenir na biso ezali kosala ngai esomo makasi. Merci. La 10e anniversaire de l'école. Par coïncidence, anniversaire en gros, oye awa, balakisi biso, salle oyo ya kelasi, ezali komema kombo ya koko na biso. Ezalaki pasteur protestant. Et akufaki na en pleine mission. Alors, le fait que tout le monde wana epesi biso enseignement etolingi bana nyonso oyo baza koleka na classe oyo na sala oyo bazala parole bazala malamu na sepeli mingi toza bana ya Moamba na oloba wa en tant que Meseumba na sepeli makasi na investissement honorable Néron Mbungu asali aza neve na ngai eyebani mais investissement oyo eza talo mingi soki bakobatela yango mpo elancer développement ya Kisenso na ya Moamba Mbimba 5 ans eza ebele bakokama Moamba bakokamwa Kisenso mpo na développement ya à partir ekolo esengo makasi parce que toye awa on a 10 ans boye kaka na même occasion bafongolaki mpe dessin ya kitoko oyo badessine honorable Néron Mbungu mpo na kolakisa ke awa complexe scolaire Mama Pemba ezali kokola se kokola item Mama Pemba pe complexe scolaire Mama Pemba de kalate ezali kofungola ba porte na yango mingi penza na mois ya septembre bo simba pe boyeba ke complexe scolaire Mama Pemba na 10 ans ya pamba d'exploit et belé et salimi enseignement pe encadrement moko ya kitoko formation ya qualité fête et les cas qui vraiment kitoko bana commune ya Kisenso ba yambaki batu ba utaki bisika na bisika ya boye tokoloba lisusu nini honorable Néron Mbungu oye complexe scolaire Mama Pemba oye kende se liboso misala kitoko ezali komonana. Convention monene au babengi juin la main de la compassion et consalement de 17 au 29 juin kuna na centre évangélique Parole éternelle la banque banale na Bokamemia révérend pasteur Kali Kasinda Nadine Sona bas détail. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un monde où il y a plusieurs défis à relever, où chaque être humain se lève avec la volonté de bâtir, la volonté de donner un sens à sa vie. Un monde où les opportunités sont nombreuses, les rêves sont accessibles, mais le parcours reste exigeant. L'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens à son temps, au chapitre 16, le verset 9, il leur dit « Porte est grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Pourquoi les obstacles? Pourquoi les difficultés? Pourquoi l'adversité bien que la porte soit ouverte au-devant de nous? Que faire face à toutes ces réalités pour posséder sa porte?
raison pour laquelle nous vous invitons à ce grand programme Joindre la main des compassions, qui se tiendra du 17 juin au 29 juin ici à la Parole Éternelle Bandaloua, extension de la bande. Alors hâtez-vous. Et comme orateur, nous avons le pasteur Ghislain Lumpoukou de la Belgique, le pasteur Bernard Fouamba de Lubumbashi, l'apôtre Roland Dalo de Kinshasa et le pasteur Kanika Sendalo Mpongu, pasteur du centre évangélique La Parole Éternelle. Nous sommes sur l'avenue Kisangani 5213, référence virage à Solongo. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Grande famille ya fait Honorius Kisimbangoy Ndalewi bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe baibai na bango nyonso liwa ya mwana na bango ya mwasi ser pe tante na bango Miko Kisimba Ngoy Mikombe ye akufaki depuis mokolo ya vendredi 6 juin 2025. Programme ya matanga ezali boy. Recueillement et bandaki déjà à partir du dimanche 8 juin 2025 na salle polyvalente Honorius Kisimbango Ndalewe ya paroisse Bethléem ya Mejiseko na commune ya Lingwala na numéro 238 ya avenue Bukama penepene ya terrain ya RTNC. Mokolo ya jeudi 12 juin 2025 veillée mortuaire ekosalema na salle Kofi oyo ezwami na avenue Malemba Nkulu quartier Sosimat à partir ya 19h déjà. Mokolo ya vendredi 13 juin 2025 na ngonga ya 8h de lever ya depuis mortel ekosalema na morgue. La cérémonie funéraire ekosalema na hôpital ya cinquantenaire pe ekolandisama na Bokundami. Bongo bain de consolation ekopesama na sima ya Bokundami na salle Kofi. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki Miko Kisimbangoy Mikombe. Rédaction mobimba ya Info Lingala, journal ya peuple pona peuple et Kaboli Mawa na libota monene ya fait Honorius Kisimbangoy Ndalewi. Bino bolo binga liwana za mo. Bozala chebele pona kola na Info Lingala, journal peuple pour ceux qui vont se plaire qui n'ont sa merci. Edouard Ntingi Matomi na zaki na sima caméra. Christian Kiangebeni, Fabrice Ndombe bazaki na montage. Héritier Mapidemi Aspar zaki journal. On a bino. C'est rendez-vous, Nicolas Zali, au revoir.